Merci Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, émission na bino bolingara mingi réalité à Kinshasa na chaîne na bino Canal Kin Télévision lelo tozali na kati ya commune ya Kalamu pe na quartier Kauka oyo bomoni na sima ya mukongo na ngai bazobenga ngo bienvenue Kauka po ba référence ya quartier Kauka na kati ya commune na Kalamu yango na place tozali tomoni les êtres conscients baza na marche na bango lelo ba jeune moko oyo ba pesa elengi ba pesa goût ba sepelisa mokili ne lelo na cadre ya mois de la femme ne balobi ba sepelisa ba mama oyo bazakana bango na kati ya émission lelo torobeta masolo nini masolo mingi torobeta ya marche petina ya marche na bango lelo ezali nini nde wana toroyeba merci na Golba oyo azali na sima ya caméra ndenge azali kopesa image oyo elengi avec impact na idéologie donc ya mwana no président ya les êtres conscients mosengo to meka ko développer na ye na vice président na ye to beta masolo vraiment to ba nini petina nini ya marche ya journée à lelo mbote président mosengo mbote papa tout le monde est dans le quartier Kauka 8h déjà, 8h samedi. OK. Bete la dans l'isolo, tina ya marche ya les années. Ya liboso nano, eza marche organisée par les êtres conscients. Tina marche eza d'abord ya liboso to garder forme na biso ya nzoto. Santé so eza malamu te, être conscient pe ozala te. So santé malamu te, donc mutu pe na mukili importance na mukili ozala te. Tina ya marche na biso wana que to garder nzoto na biso en forme. Donc ça yangwa o bo garder nzoto en forme. To garder na nzoto na biso ezala makasi, bo pikiriki ya mokondo nenge balobaka te. Donc nzoto ya moto ezala makasi, po nzoto makasi fo moto atambola, alongola onyoso ya mabe na nzoto na ikwa. Ba graisse tout ça. To éviter dans tout ça pour tout ça malamu mingi. Dans ce côté vice-président, tout me kobete mon lisolo muke. Bayi Kongomani o bazali partout dans le monde, bazolanda émission na biso réalité Kinshasa. Mais quand on kobete biso mo lisolo muke avant to ya na marabnyoso, les êtres conscients, c'est-à-dire les êtres conscients baza batu oyo baza ko sala kibomoto na bango. Donc tant que la vie sociale so muto za la kibomoto te oza lokola nyama. Et ma mingi esamba na mboka parce que batu so na conscience te. Ya to pesa ki kombo eza kombo eza capital eza makasi eza ko englober nyonso. Pour mboka tambola bien il faut mutu aza na conscience. Comme toza batu nous sommes les êtres tozali conscients parce qu'il y a des gens qui sont être mais pas conscients. Inconscient. Pas inconscient voilà na ningo bakisi wana. Abengo ba inconscient. Alors biso to yana mumpe pasika. To yana makambu ya sika. To sala makambu que non mutu nyonso so ka monifa asepela na yango. Même dans l'environnement, même dans le pays, même dans le quartier, partout dans le monde entier. Tout le monde peut passer. Les autres débuts, nous avons soutien tout ça là. Nous avons belé projet eza ebelé. La première départ, tout bon santé santé avant que na makambo c'est important du sous santé ça na makasi. Tout ça na physique bien, nous autres ça na santé voilà comme ça ba projet autoza na ngo tombe ko chance en activité. Donc tout ça na ba lingi ba rejoindre biso ba porte ça ouverte. Là si ma contact ne reçoit pas na yo porte ça ouverte tout ça na poser batu même ba baza inconscient boya to faire expliquer bino qu'est-ce qui est la réalité qu'est-ce qui est la conscience to faire voir bino la conscience est nini et c'est le bukote mais ça katina biso moko batu mais to zo ba ko exploiter yango te donc c'est un peu ça porte ça ouverte batu baya to ça bo senga batu batu belé même permettre batu support na bi kombo ya vice président to zuité to yebité président yemo vice-président na kati ya mutualité apport na ezani. D'abord c'est l'initiateur. C'est initiateur ezaye abenga biso bandeko na ye. Alors to sala loko moko moyo. Ezala bien po to sala quartier Kauka. Mamumi esala meso malamu te. Mais c'est présenté là déjà ba. Bon ngai Orly. Obenga Orly trouble. Donc Orly azali awa. Orly trouble mais yemo les êtres conscients. Alors ceux qui ont la conscience mais ils m'ont trouble. Trouble on a ezana bato o bayaka na trouble ndé ba mona trouble. Donc so za conscient te ba ozongi sa conscient. Donc so na trouble okuta na trouble. Parce que to ebine to encadrer yo. Oye na face B biso l'action face A. Donc to bongisa yo mais to bebisa te. Trouble za ko luka mobulu te. Ya ko bongisa ba o bazana mabe. O ba otambola mabe ndé to wikeno Orly trouble donc oye na trouble to ko bongisa yo. Okuta na ba to trouble makasi kuleka. Donc ça n'est pas ma bête.
Merci quand ndenge gol bazo sa musa na ye ndenge zo balusa caméra ndenge zo sakana ba image pour comprendre parce que les êtres conscients baza vraiment ebele nde tozali ko développer masolo oyo toti ko landa na ndenge na solo kina bango ba yebisi ngai devise na bango ezali travail amour pe discipline siko na kati ya nyonso tu wana po botuna pe boyeba na so wana mutu moko po boyeba importance ya marche au peu importance il y a les êtres conscients conscience na bango bazo lukeza ya nini toyebite nazo yamba secrétaire na bango ozali c'est qui nous gérer bango tout donc à ta présent bimi ndatikali ndasimbelo na maboko yeyo tozali na ye mbote ndeko mbote papa l'autre mot la marche à santé est-ce que vous appelez la endurance ouais endurance on est des jeunes donc t'as rendu tout ça les êtres conscients. Bon, là au monde, moi c'est le secrétaire général de l'association, ingénieur CEO Gracia. Donc, on a parlé plus sur la gêne, Toya et Bélé. En tout cas, on a bien ça. Bisous aux les êtres conscients, tous on a pour l'encadrement aussi à jeunesse. Au monde, les lots, on a bisous au vivre, on a Bélé, Bakoulou, Nabanine, tout ça. Ce qu'on a adhéré au monde, on peut sur la directive. Au moins, les autres ont pensé qu'à l'entrepreneuriat, Tony, dans la 6 classe, on a un dossier quelque part au place Moroboé. On peut la directive, on a encadrement bien à partir de l'association et puis au moins PM donc on va avancer pays au Moro. Ça pour autant qui est donc tout ça en tout cas on a besoin vraiment de jeunes surtout. Le moins l'autre on a marche de santé pour moi sport et ça là moi bien. Donc, il y a l'autre on a marche de santé, mais en tout cas, donc, aussi beaucoup plus dans la chaîne. Au monde, on a belé, je crois que ça l'effort, il y a les canards, tout solo la licence pour topé ça va directif, na orientation, il y a marambo musus. Pour na bateau, bah c'est peli na les êtres conscients, na bateau na bio na bilili, message ni oki o pesa na bango bien bakoki ozobino wapi tout na numéro ni. Bon, message dans le banabango ça que baya ba s'adhérer massivement. So on ko biso numéro est permanent, il a 089 52 79 247. Na bandela 089 52 79 247. Wana ozui secrétariat général na biso. So ozui biso oye, to peso ba directif formulaire eza rempli et puis to relaxo ba avantage na ba avantage ni so auto za nango. So donc oza satisfait d'ailleurs parce que déjà c'est l'euro initiative mon ko ya kitoko. Mais marche na bino bozo sala ba maman baza puis tout le monde ba maman te ba maman bo sala ngona cadre ya mois de la femme mais pour la rolimbo la muke donc balobi les êtres conscients donc mutu nyonso faut conscience na ye et ça là to balobi bidon omeli mai garder ngo luka poubelle boaka et ate oboka na nzela donc faut conscience kibo moto nde yango wana na lingala conscience na yo et ça là babi liboso le pango na yo kombola ko c'est la bourgmestre alongo la commune pour ay kombola le liboso le pango na yo wani ba bien conscient maman abiso mbote mbote papa bonne fête à moi de la femme merci tout le monde ba papa ya les êtres conscients ba c'est pas le loba ça la marche on a bino ba maman kolobini en tout cas to sepeli na likaniso ba papa bazui et ça li vraiment bien. Ceux qui moignent sur les abonnés, ça biso vraiment bien. Tara lelo to marché na ba papa donc ça li bien ma casse. Bato bazangi bo moto. Na moni ya bino les êtres conscients. Parce que faut besoin que ça ngo bazo conscience. Ni boki ko lobana bango. Oui, bazonga ka batu nde bomoni ba papa na biso nde ba sali. Bazui conscience. Donc ba papa on a pe ba sala bongo et ça la bien. Merci, to continuer ce soir. Ya rebaptiser nini pour la yo marche ex yo bino koka vraiment. Na okoma. Makasi. D'abord, on va au Catalan, on okoma. Na okoma. Merci Nabilo Nyonso, na moni neti batu mususu muda obakisa maloba zalité, mais to continuer ngai Nabino Golba, to banda Nabino marche yango nzela na les êtres conscients. Côté to moni salité la nzela to roloba. Nde to tambola boye. To zongisa moto la moto conscience na nzela to zokende. Donc babi conscience ne bo moto ya moto o tiraki poubelle boso lupango na to koloba na yo o boyi soki ba bidon soki ba nili boso lupango na to koloba na yo o sala canalisation ya zongo na yo et bima la balabala pour déranger ba voisin to koloba na yo donc tina ya marche ya lelo yango wana to tambola nzela to yeba nini o to kuta lango na nini oyo to kuta na yango te merci toleka.
Donc, marchez fort. Un peu d'alcool pour la santé. Quand on est zalaga, vous marchez, tout cas, les autres concerts à des zalaga. Donc, maintenant, il fait belle pour que nous avons fait Kimia. Quand on est zalaga, donc, on a un peu de la moi. On a CP, les êtres conscients. Dans la jeune moro, dans la conscience. Les êtres conscients toujours frappent encore. La CP, vraiment. Petit Nabiso marche, Nabiso, l'équipe qui toque au PPL. PPL vraiment, notre commis peut changer, tu es vraiment ti. Nabiso est héros national, en tout cas, et l'équipe bien. Elengi émission na bino barete Kinshasa yango yo awa siko to komi place autre l'accès bino fait na biso Lumumba o akenda ala moko ya parmi ba premier ministre ba leka na kati ya ville province ya Kinshasa pe République démocratique du Congo. Premier ministre Msuzaki yeyo Lumumba nde awa siko tozali tokutena ba mama nde totamboli na bango tosala bango marche ndabimi numéro 1 na kati ya marche nde tokomi awa yeyo azali la maman comment nani Sarah maman Sarah ndabimi numéro 1 ya place au tokomi toyisa bino TV za radio te tozokutana na bino tozo développer par rapport ya les êtres conscients. Bomoni conscience ya bato totamboli na bango balakisi conscience na bango balakisi côté bamoni ya mabe bazotelema batali awa pourquoi pont oyo etondi mai boy dans inondation so bato badina kota mososo eutaka na pont oyo bino moko bomoni yango tomoni bamoni côté ya koboka papier baboki papier côté esengi ke bamoni sac mo babi sac yango mais bakonzi ya mboka oyo bozali kotala tosepela na musala makasi oyo bosalaka mais ngai na kosenga kaka conscience na biso moko ba congolais petit peuple conscience na biso ezala parce que bourgmestre moko te akolongola ndako na ye aya po ya bongisa liboso na yo to aya bongisa quartier na yo mais yo moko so ozwi conscience obongisi environnement ya secteur oyo zali nde okomona appui ya l'état eye ebakiseli yo maboko po musala eke toujours liboso mais mingi loko ezalaki moi ya bamama nga olobalanga mingi te nali bamama bango moko base défoulé mutu na mutu apesa explication na ye par rapport ya marche ya lelo bamoni marche yango ndenge nini bayoki mpe elengi ya marche yango ndenge nini mbote mama na biso mbote papa mais mingi nga azotikela bino micro na kosede mpe micro na kosede micro yo moko solo na bandeko na basi bobeteli solo marche eleki ndenge nini que oui bonjour en tout cas marche na biso eleki bien taka biso ba mama to sepelaka mingi ko marcher tant to apembe na ba papa et ça bien mutu nyonso azwa conscience na makambo oyo tozo sala totamboli tomoni place oyo kokoza salté te tomoni salté donc tango biso ba mama oyo totemi liboso awa tozwa conscience po ani te bino batu boana ndako bozwa pe conscience bosala pe ka nde biso tosali et sala bien donc naza pe nga moko te na bandeko na ngai ya basi ya ebele marche na biso eleki bien toselango toprofite mpo na journée so bamama tolingaki totambola elongo na bapapa ya biso kwa bon mingi oloba eza te na pasi mama bon nga nasepeli na ndenge totamboli nasepeli na ndenge tokende boye tozonga nsima te tokende ka liboso mbe nakosepela tozalaka toujours tokende liboso tozonga nsima te. Merci beaucoup nasepeli lelo ezali marche de santé na biso lokwa ezali mwana biso bamama yango toye tosenga merci totamboli tosepeli na président ya biso Mosengo tosepeli tosengi merci mpo na bana kauka tosengi merci biso nyonso. Ok voilà toza toujours kaka wana toza
vraiment la moni pe maman Ange ko koloba moi liloba moko. Vraiment merci pour la parole, hein? Merci pour la parole. Vraiment lelo to tamboli talaka izanzoto il faut fungama nzoto il faut tambola pour ezala moi bien. Oh, ils ont les êtres conscients, donc conscience c'est ça la carte. Là au monde meli mai au simbi bidon, na place au bois na terrasse c'était OK ou la place à poubelle au tiers. Amanda bongzara ndaku, Amanda bongzara lopango vraiment. Na sepeli vraiment, na sepeli makasi. Merci beaucoup. Merci ngamo la songeli micro kala ndenge to sola ki bomoni ba moment ndenge ba sepeli. Ba laksi bino, ba tamboli, même ba bidon na bango moko ya mai. O bazali komela, ba lakisi na mutu nyonso ke bidon na yo simbaki ya mai, luka place yo boka yango. To sisi awa to solongwa awa to zonga sikoyo na quartier Kauka na espace bonne vie. Au place bande ko nyonso to revendre to développer même moko oyo bat ba comprendre que o akoma to akoma te mais akomi ce que boyo ka yemoko a expliquer akomeli ndenge nini akomeli na misika fourmi donc talaka malade betinga mais le rôle est vraiment likambo eza ya biso moko donc fallait que na tambola na sala longo na baninga marche et ça langa moins bien. En tout cas, na sepeli vraiment marché les kakitoko. Awa to utaki kuna to ye na destination siko to nga to zonga lisusu. Donc na misika fourmi na zonga lisusu dans les OK parce to kutana dans les rencontres kuta parce to chité. Bon mon nga lisusu donc na za dessin animé na okufate. Merci na honorable Jean-Marie Lukulasi et Adema Oyo azo pese la makambo. Pe azo sala pona commune ya Kalamu ezala toujours na bilengi nango ndenge ezalaka ngai miko njoli nazo continuer toujours kokutana na masolo ndenge ezalaka. Merci na maître Gazi, merci na bandeko nyonso ya Kauka mobimba, merci na les jeunes maîtres élégants depuis Paris Panchito Njoli, merci na Guy Njoli le king depuis Allemagne, merci na maman Espérance Louvoiseau, merci na maman lango la bengaka na lingaka mingi maman Chantal maman ya bana ebele, merci na Fatou Klo o bengé la reine mère Queen Mada. Donc tous allés à tout développer tout le baninga awa na habité présent le ba suka na position il y a retour na biso ezaneni po ko ya na biso e banaki mais présent a okota après sa biso ko zonga na biso ezaneni nini présent so repousse na moke position l'état présent zo poussa na zo pesa merci na Dodi Boteka mon vieux propre vieux kangi Kauka mobimba donc merci na yo na zonga c'est le président. Merci beaucoup, le grand journaliste. Destination Nabiso d'abord, tu as qui awa pour te battre la nzoto Nabiso d'abord. Nzoto sera en parfaite santé. Si nzoto est en parfaite santé, et tes moutons à la malam. Comme on dit toujours, les êtres conscients. Les êtres conscients, c'est la tête d'abord. Ceux qui moutons à la tête, moutons à déjà, oh bien que, et non insensé. Il faut moutons ça là. So mutu sali enzoto mmekoza malamu mingi. Tangu yo so impa yo mushwa na yo na magasin. Otize pa mushwa na lo mutoki. Pape mushwa mpo boka na poubelle yo musana ko boka ngo na balabala. Yebisa ngai na zo polluer nature. Nana obebisa mboka na biso. Yo moko Bido mai omeli na yo momo. Osomi kwanga no keke pa olie. Mais ozu kwanga na makasa obwaki na nzela nazo polluer nature yo moko apolo bakiono oh mboka na biso beba nango non toke su musika te ozo komba na nzela mama na wenze kanivo ezali kanivo musana opolo mamai mai mbule beti ememi mai yo zui kanivo mabele bakasa na yo ozoboka na kata kanivo tant comme boucher après le que l'état muta bon service place wana oh yo ne so boma on doit changer nos mentalités les êtres conscients za yango wana bit ya les êtres conscients anini et ça nous sommes là pour nous soutenir to bongisa environnement na biso to zongisa mutu nyoso zonga bon moto ya mutu ezonga. Donc oyeba que non ce que j'ai fait est ça normal tout ça anormal. Que ce qui n'a pas papier dans zela. To nenge na zawa nazo boucher caniveau
caniveau à l'état c'est yobitika to ngolikola caniveau na osa malamu to osa la mabe soki muninga sana pasi pourquoi pas le venir en aide kongola koma ke so muninga zo kufa oza tina zo image akuvi par rapport à image on a publié yango ce n'est pas ça les êtres conscients ba tout yoka olé aya na moi premier secours non il y a zo image la image ce n'est pas les êtres conscients muninga sana pasi yako venir en aide c'est ça les êtres conscients muto yako sala ezaka te que non pona zala malamu François image na teka image na poto ce n'est pas ça un être conscient et na sepeli mingi encore pour terminer la bandeko nyonso bayaki kolongo na biso en échangeur tozo kita malembe tina staff na biso a bonne vie kuna comme on dit chugia mutu nyonso za à l'aise mutu nyonso za à l'aise mutu moto za mal à l'aise quand on dit mutu nyonso za à l'aise il y aura à boire il y aura à manger pour tout le monde et pour terminer encore, je demande aux Nyons Bana Posa quoi adhérer. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Je dis la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Siège Nabiso, exact que non, bananier numéro 8, Kaouka 1. Référence bien, cité Kaouka. On continue facilement au monde Bisso. Mais pour terminer, si on a besoin, numéro Nabiso Bango ciao. Contactez Bisso aux zones Bisso facilement. C'est son nom numéro. Yoto Saka Gande. Oyeba, Kouya, Toyambo Kitoko. Rosala mal à l'aise. Oh, nous sommes à des rapports à Bisso et sa famille à Bisso. Tant au côté de sa famille déjà. Donc, Nengo Rosala, Nengo Mounsoa Rosala, donc, si vous n'avez pas passé, Bisso a quoi été? Si vous n'avez pas passé, Yeba Moutou Mbezana passe. Nous autres Mbezana passe. Nous sommes comme ça. C'est ça les êtres conscients. Merci beaucoup. Merci Nabilo Nyonso. Merci na Obolandi. Merci na ba conscient o bazongisi conscience na bango. Mais to comme na Kauka, to vanda kuna to solo la. To beta ma solo, tout la peine ni to vivre. Bomo la peine ni bandeko conscience na bango. Ici ezonga na autres zali na bango awa. Mais Mingi qui a dit que les jeunes êtres conscients vont marcher. Bango va marcher. Boyango. Yom to boya makap. Yo, yone. Yom to boya makap na otu na boyango si. Oboyate. Boya na oselo boya. Yom to boya kana zo selo ndo boya. Bon, le quoi na oboyite to koma siko kuna. Place au comprendre que les êtres conscients, pas fort. Tout coûte la couleur de sol. Chasse